Bonjour Nabino, bande konanga ya réflexion. Ezali ngai wabino sœur Isabelle. Na eli susu, liboso Nabino ko répondre na mituna oyo mama na biso love asili kotuna biso. Papa lumière mbote na yo, bande konanga ya famille munene ya réflexion. Mbote na bino lokola, sans oublier ba principal. Donc voilà, ba exceptionnel. Ba o bazali ba abonné na biso mbote na bino ya ebele et outie pa yangai wa bino sœur Isabelle. Pona ko banda ko répondre na mutuna, maman atuni biso est-ce que na couple oyo déjà banda na ebandeli ki voilà ba bien ezala partager. Ce qui m'a tombé une explication, maman qui a fait exemple que maman sombi mutuka, papa s'approprie na yango. Est-ce que maman fois luka asenga papa zong sa mutuka ou bien comment? Oui maman love. Omoni nyo se bandaka na ebandeli. Tu vois? Nyo se bandaka na ebandeli. Si ba bandaki ke ba bien na yo eza ya yo. Yangai eza yangai, effectivement, faut pas continuer ndengwana po babandaki ndengwana. Nzoka na couple, séparation wana ya babien ekoko zalaka te. Séparation wana esalaka bien mingi te mbongo wana eza ya yo mbongo eza yangai, eza bien te. Po couple ezali ke ya papa eza ya maman ezali ya papa, ayango esalaka ke bomengo wana ekoma ya bana. Omoni et puis libota ndengwana ou bien libala ndengwana bazalaka na progression pour bazo travailler ensemble en plus na transparent. Donc ce qui bazali penza ko travailler bongo ezalaka malamu mingi. Malheureusement na ba couple mingi aujourd'hui ezali pena na forme o maman pesili biso mutuna ya yo eza ya yo yangai pe ezali yangai yango nde passe nzoka 1 plus 1 na libala ezalaka 1. Soki to komo kocha de na 4 et komi moi bien mingi te. Bon, sikoyo ngana ko répondre boyi. E kozala malamu papa zala kaka mutema munene ya koluka ko comprendre ko zongisa o ezali ya mama. Omoni mama. E kozala penza bien ndengwana parce que babanda ki bongo. Vous savez, ezalaka toujours na ba position oyo ou bien na ba façon oyo ke rarement les débats tombent dans la même façon ou bien rarement les deux bazala na ba objectif peu pareil. Pourquoi? Vous trouvez la façon de penser na yo. Yango ke tozo opportunité oyo nzambe apesa biso wana ngai kozala mibale. Mibale elekaka mieux que moko. Singa mibale ezalaka na force par rapport à singa moko mabana ngai. Si ko ti bango basala ki ke chacun pour soi Dieu pour tous et déplace problème koya ke sika wana. Si ko tant mususu maman na façon de travailler na ye azalaki na moi haut. Papa azalaki na moi bas. Maman ko zala na ba biloko différent par rapport au papa. Ou bien papa azalaki na haut, maman azalaki na bas, mais façon de voir des choses ou bien façon ya ko sala projet ya komona musique ezalaki différent entre maman na papa. Et tombé que maman banjo mona na moi de plus, papa zo kita moi muke na se. Donc ce que basa l'ensemble, l'union fait la force. Banga bazala na plus de force. Donc malheureusement makambo et maman na ba couple mingi ezali lelo. Nzamba sala biso ngolu tozwa mayele to lingana pour de vrai. Hein? Na lobité que ba couple basala bon ba lingana kate même. Beaucoup ya kana moi to koyaka pardon. Na moi ba passe na moi ba faute yango ba makamba be bandoya. Donc nzamba lola abatela bino mama abatela pe biso ba oyo wana to continuer à la prochaine. Au revoir. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice R9 Fabrice Mobali Madeo balingaka moi c'est lolanga ninyango nengo sa salanga eleki makasi Kaboulo TV yo Lumière Kaboulo réflexion double CD Fantomas Engayo il est là
Et là, toujours. Balobi to s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit Mabongo. T'as un an à s'abonner. Bongo bino. Donc mon yango na YouTube to zawana. Moko gaga. Réflexion to bandela. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous vous décidez, Lumière Kambolo TV.